Ne pleure pas. Bébé, tozalaka autrefois qualifié sorcier mendiant, mais pour le moment avec et appui les uns les autres babandi koya nango prenne na biso nde tomoni ki babandi manifester bozo. Personne m'a pour dire, on est quel bien là. Ailleurs, il y a un bateau là qui est en mode donc il m'a envoyé qu'il me dit. Ah bon? J'ai donné mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Congolais, unis par les sangs, unis dans le fond pour l'indépendance. C'est son enfant, longtemps courbé, et pour des bons, prenons les plus belles là, dans la paix, au peuple ardent. Allez la belle, nous bâtirons ces pays plus beaux qu'avant, dans la paix citoyenne. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème blédant de notre souveraineté. Dominique, Isaïe, au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 jours au doux soleil, 30 jours du 30 juin, jour sacré, soleil témoin, jour sacré de l'humanité, c'est mon de liberté, et nous léguons en notre postérité pour toujours. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de vous présenter aujourd'hui notre jeune fondation nommée Cœur d'Or Torah. En cette heureuse circonstance, je tiens avant tout à saluer la présence parmi nous de personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette rencontre. Cœur d'Or Torah est la concrétisation d'un vœu qui m'a toujours tenu à cœur. Venir en aide aux orphelins, aux veuves et aux personnes vulnérables, aider les malades et les personnes les plus démunies ainsi que les handicapés par l'octroi de dons de matériel et médicaments, telle est ma motivation.
La pauvreté fait malheureusement partie de notre réalité d'aujourd'hui. À chaque coin de la rue se trouvent des gens qui luttent pour survivre jour après jour. Et parmi eux, beaucoup de jeunes désœuvrés à qui nous souhaitons redonner un peu d'espoir en leur offrant dans un proche avenir une formation qualifiante, coupe couture, initiation à l'informatique, mécanique, etc. Tout ceci nécessite de moyens humains, matériels et financiers qu'il faut mobiliser. Alors, exhortons le pouvoir public non seulement à nous faciliter la tâche, mais aussi à nous prêter main forte dans cette structure. Je tiens à préciser ceci, notre action est purement et simplement philanthropique, une œuvre de charité sans aucun lien ni avec les élections, ni avec un quelconque agenda politique caché. Voilà en quelques mots la présentation et les orientations de notre pacte associatif. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette initiation. Mesdames, Messieurs le ministre, très cher chevalier de la plume, distingués invités, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les ministres, chers confrères journalistes, distingués invités, tout protocole respecté, permettez-moi tout au début de rendre grâce à Dieu, pourvoyeur des forces capables de nous réunir en ces lieux. La messe sur le cœur, je m'autorise à vous transmettre très vite les remerciements sincères de celle qui a organisé cette rencontre. Mesdames, Messieurs, la rente de ce jour symbolise l'intérêt grandiose que nous avons vis-à-vis des actes bienfaiteurs au profit de la collectivité. Cœur d'Ortora, structure sociale présidée par une femme, une maman, dotée de sensibilité intense et d'amour du prochain. Je citais Maman Lisette Lokangé Fokou, affectueusement appelée Moissi Apembe, Maman sociale, pour qui je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Merci. Merci. Il convient de signaler que cette fondation militant contre la pauvreté n'apporte que soutien total aux vulnérables, des minutes, que dis-je aux pauvres. Nous ne pouvons que vous inviter dans cette femme de cœur et ses œuvres, car il invente de la construction une culture d'entraide fondée sur le bon sens et surtout sans but lucratif. Nous osons croire que la vie en communauté ne trouve sa vraie signification que dans l'amour de l'autre. Distingués invités, distinguées autorités, à toutes et à tous, merci pour l'attention qu'on vient particulièrement accorder à cette communication. À présent, nous allons retourner la parole à Monsieur le Vision, qui est d'ailleurs une salle autorité qui s'est présentée. Je crois qu'il ne peut pas manquer un mot auprès de l'assistance et surtout concernant la fondation Cœur d'Ortora. Madame la présidente nationale de l'ONG Cœur d'Or, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Au nom de la division provinciale des gens, familles, enfants, que nous avons la charge de représenter auprès des partenaires, au mieux propre qu'il me soit permis aujourd'hui de prendre la parole dans ce beau cadre à l'occasion de la présentation des activités de l'ONG Cœur d'Homme. Et nous tenons sincèrement à remercier l'ONG Cœur d'Homme, Cœur d'Ortora, Cœur d'Ortora, pour sa présence dans notre province de l'Équateur. Espérons bien que, madame, nous vous rassurons très bien que nos portes sont très ouvertes pour vous accompagner dans la lutte de la pauvreté, dans la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de l'enfant. Et sur ce, je vous souhaite plein succès dans la province de l'Équateur. Je dis et je vous remercie. Nous sommes venus ici pour faire quoi? Voilà la première question.
Et la seconde question, votre vision de rassembler les gens, soit de s'occuper des vulnérables, les handicapés, d'autres catégories de personnes là, a été inspirée sur quelle base? Voilà un peu mes deux préoccupations. Merci beaucoup. S'il n'y a pas la politique, c'est une bonne chose. Et en gros, si vous soutenez avec nos frères, si on est réellement avec nos consentiments de ce que vous nous proposez, on est d'accord avec. Et si ça nous rend pas aussi difficile. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je vais juste intervenir par rapport au propos de la sœur qui vient de dire. Je ne la contredis pas. Parce qu'on dit souvent les deux basés sur l'intérêt. Comme il a dit de fondation, on veut maintenant pour soutenir les gens, nous savons que non. Il y a aussi l'intérêt qui est caché. Mais ma préoccupation propre est la suivante. Je ne sais pas comment l'objectif de celle-ci, c'est pour les enfants vulnérables et autres, et pour les femmes. Est-ce que ça aura aussi des barrières pour les papas, les grands garçons, de pouvoir participer à la fondation? C'est ma question. Moi, c'est Emmanuel Amunga. Je suis l'un des journalistes à la radio-télévision. Ma question est la suivante. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Pendant votre discours, vous avez dit que vous êtes là pour soutenir les enfants vulnérables. Et avec les différentes catégories. Nous avons les enfants vivant dans les villes de Mali, appelés communément Oumou. Est-ce que ces enfants, quand vous venez, parce que, dis-nous pas, moi je soutiens trop l'appui à ces enfants, parce qu'il y a gratuité de l'enseignement des bases, la gratuité est effective, mais il y a des enfants vivant dans la rue qui continuent à traîner, qui ne fréquentent pas les écoles. Est-ce que la fondation pourrait, avec ses moyens propres, prendre ces enfants, des échantillons des enfants vivant dans la rue en charge, créer une place, une maison qu'on pouvait loger ces enfants, de pouvoir poursuivre l'éducation de ces enfants, car l'avenir de demain, c'est entre les enfants. C'est nous qui serons les futurs papas et maman de vous. Mais aujourd'hui, comme ces enfants continuent à traîner, nous avons vraiment du mal au cœur. Nous voyons nos amis enfants en train de traîner dans la rue. Alors, pour la fondation, je demande si la fondation aurait pensé à ces enfants communément appelés Fazer, dans les villes de Malaka et dans les marchés. Le but de mon association, c'est d'aider. C'est de rencontre. Rencontre, déjà, rencontre, c'est pour vous connaître et connaître vos besoins. C'est le plus important pour moi. Parce que là, moi, je ne sais pas qui est qui a besoin. Je viens de l'étranger, donc je ne connais pas. Quitte à vous maintenant de me parler de vos besoins. Moi, je sais ce que je vais faire pour aider ma famille, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Donc, et là, je suis là parce que déjà, je ne sais pas si c'est mon frère qui a parlé, qu'il y aura des barrières. Chez moi, je n'ai pas de barrières. Il n'y aura pas de barrières. En ce qui concerne les enfants de la rue, ces enfants de la rue, déjà, c'est des projets à venir. C'est des projets à venir. Pourquoi? Parce que déjà là, je vais commencer à faire des salles de formation pour aider de jeunes filles mères pour faire la coupe et couture. Pas seulement des jeunes filles mères, et puis des jeunes, ça englobe tout en fait. Des jeunes qui veulent faire la coupe et couture ou l'informatique. Ça sera à titre gratuit pour tout le monde. Merci. Je n'ai pas ajouté une chose concernant la question de M. Fazer. La réponse est dans l'invitation de PCRI. Pour moi, ce que maman vient de mettre, c'est une partie subsidiaire. Mais la plus importante est de retenir que nous sommes ici pour que vous, Bobilo et Deviso, de comment, la question est comment la fondation peut-elle mener ses actions sociales à l'Équateur. Notre bien couche intellectuelle, la maman ménagère.
étrangère, bah qu'on a besoin de la préoccupation. Dès ce côté, on a une invitation. La raison de la mission pour moi, rencontre les deux et moi l'année. Donc, tu peux évoluer. Il y a Madame Liliane. Votre objectif principal en bas de la camarade. Je vais dans l'étranger. Mais la monnaie, pourquoi pas la boca, ma baille. Il y a une présence dans la année, on a souvent. La charité, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc là, il y a le Nambo Canada, dans ma villa, ma coque. Pour ma coque, on peut pas y avoir, ça va. Valeur. Bon, mon capo soit. Il y a un an, il y a mon capo soit. Parce que on a la Sarah na médecine en France, na Kibarabakino, tout ma catégorie, surtout à Nicolo, bananité, tout ça là, on a surtout par là-bas. Donc, na ligi bat. Yango siko lisuni na nge ya kuna sunga bao ya ngai. Barrière aux alatés, bino siko ndebo zalapé. Comment je peux expliquer ça? Ouvert. Bolele, bolele, lokutate, moïsite, parce que son okosi, on dit kosi ka yomo, son oyibi, on yibi ka yomo, o son oyibi ngande, oyibi muto aye kosuwa, donc mi yibi yomo. Donc ça serait vraiment bête, et là on va s'aider bino pone suva, bisoni on se. Pour resunga penga pour plaisir nangezana monake ah non bandeko nanga bazane sengo bazoye kola busala maboko tout ça nga plaisir nanga ngona pour ce beau bébé ici yaka bomi bino mo na ozonga lisute nde na moni bino abona sepeli na bibon na ozonga su c'est quand décembre na décembre su nde na ozana bino lisusu to sepeli su makasi. Parce que ce qui nous a sungi, centre de formation et au banda, ça déjà des travaux. Alors, nga yaya na bino, nga mwana na bino, nga leki na bino, nga koko na bino, ndeko, na ye parce que bon fele nyoto baba nanga, ba handicapé nyoto baba ndeko nanga. Ba maman nyonso to ba veuve baza ba maman nanga donc elongo na bino tozala uni po tosa eloko moko bien parce que Équateur etikali na sima alors ce biso moko bana Équateur tomi sungite tomi lingite na aroya osa question c'est sur toutes les lèvres et ba bazar o ezani pour na ya bonyo quoi l'idée les hommes du malin avec une nuance de procrastination. Vous voyez, c'est comme si une image vous avez le moment où vous avez un lobby. Oh, wapipo, makambo, c'est vers la qu'il y a des messages déjà moins mis. Bayara Karana Baloba, il y a une fondation. Tant la bête, lobby, tant l'élection en 2023, maman béton soit postulé. Il y aura une raïba. Idée n'a les offres d'Arabe. J'ai une tête de politicienne. Et moi, on a été. C'est une question. C'est une question de savoir. Non, je ne veux pas être politicienne. Politique, nanga musika. C'est la commune politique. Ma PC 1 million. La tenga. Non, 900 100. Il y a beaucoup de choses. Moi, je vais faire la tiki bino nzala. La ya mangala, ça fait combien? Quand vous avez 8 ans, c'est presque. J'avais 8 ans. Maintenant, on a l'âge. La Kenda Kala, de la zone ici qu'on a appelée dans la photo Zaraki. Le Koutate, c'est ce que je demande. Il faut aussi souligner que Vision Maman est allé à un angle international pour Makambo à Salakiango année passée puis la Pointe Noire. Donc, le ballon de question Maman il a pour sa politique à tenter dans tous les deux pays. Donc, il faut évoluer. Question que ça, messieurs,
Kinga. C'est une question voisine. La préoccupation à maman. Question a intérêt. Derrière votre tête, il on est bataille. Intérêt, oh non, je ne vais pas les amis. Non, il est présenté d'ailleurs en paix sans manie. Mais c'est la conspiration, madame. Mais c'est au cas pour la bonne des amis. Dans l'intérêt, mon côté, non, ça, on a ma propre moyen dans mon grand frère est là, moi, on a zaïe. Mais maman, ça va tout le jour. Tout le jour. Non, ça, tout le jour, on a ça. Ma plaisir à mon petit, nous surtout dans c'est rien, mais on t'a non bandé qu'on a. Non, on a courant 24 heures sur 24, mais ah, la batterie, mon courant, ça moi d'ambo, wifi passi, tout ça. Donc, on a un intérêt mon côté. Intérêt n'a rien qu'à bolir bien, vous avez bien beau temps à boyer pour la boussala mako. Pour les lots, on a pessi de l'or à olia, bolia. Et le lendemain, demain vous allez faire quoi? Alors, balobaka, adage mon il faut quoi? La lingala, et aussi c'est moi que ça ressource bien. La kisanga koloba. Voilà, koloba mbisi. Ona yeba. La kisanga koloba mbisi, polo bina zwaka mbisi ke opesanga lelo mbisi. Na loba mbisi. Na lobi bien. Voilà. Donc, il y a un parce que dans le bandara, tout le temps, tu as prié, ils sont mis de l'eau, caboli, binobe boza na makasi na kosala. Na ko tia o teo famille anani te bino nyoto nde boza famille nanga. Nazala te grand frère nanga zawana et puis moi nanga ya zana Kinshasa. De kalaté dans Ozoé à Rolandanga. Question monsieur le Kissir Maramouakouna. En tout cas, à expliciter qu'on va très bien. Habituellement, on va même à Fazer. On va à la balle. On va ma catégorie de pour Fazer, Moussou Azaga passe à la passe on a la terre à la balle. Mais ça, Moussou a mal intentionné à Simba Lichette à Botola Rabat. Là, Makamoui Bali Malamoko. Il y a un moment où tant de temps il y a un peu de sécurité, surtout les bibelins du Nongité. Mais tu vois qu'il y a un contact, il y a une autorité à Boka. Tant que tu as un discours et tant que tu as salué le ministre, tant que tu as un père, un ministre, tu as aussi renseigné à bazar. Et on a une collaboration avec l'État pour lui juste habitude à l'agréable. Pour n'être pas en droit de gérer, on a un zaraté avec le boyebi. Par contre, ça s'appelle un peu donc, mais il y a déjà répondu côté de Fazer avant de. Ça, la centre de formation pour les Canadiens malades. La question, il y a une question. Pas biso te poser une vraiment pour souci dans biso. Et là, comment la fondation peut mener ses actions sociales ici en Bandaka? Donc, il y a qu'à prendre une tournée pour aider biso pays. C'est la suggestion de ma préoccupation des adeptes. En tout cas, il y a un moment il y a peut-être cette mine à Poli, la biso, la bateau, dans le bandelier, pour comprendre dans le bateau comme on dit. Pour me dire ça gagne, mais il y a comprendre. On est pas on peut ça va aider, tu as les idées qu'on a dans mon tournoi. Merci. D'accord. Félicité Nano, te remercier pour arriver dans Yo Awa, Nakat na Oisika, chez nous soyez les bienvenus d'abord. Sinon, Nalinga qui na le moment qui concernant sur grand thème na biso ya comment dire il y a rencontre on a biso Awa. Je voudrais que aux part na éviter pose aux appels na batu aux qui est informer bango ou kobenga bango pour soutenir yo na niveau international là je sais pas mais na kosenga vraiment na ba point au bandiko ba otolo bango Awa bo soutenir biso nango pour la fondation et avancement Awa na Équateur
Felina awa ezate na éviter ce que ça parce que na tambola partout na mona monter que centre Felina eza na mona monter eza bon là peut-être à la condition mais je me à ce que yo le voyer na mbandaka zoela biso centre ya comment on appelle Felina ezala na qualité moko malamu o to monaka na ba poto na banini po ovandaka déjà na poto. Il faut que la biso na ba qualité au biso to na moposa que ba phaser bande ko na biso ba phaser ce sont nos amis hein phaser bengi bango ba yé ko fanda wana o bengi même ba handicapé misusu baza ba mona pe pasia bande ko na biso musu ba handicapé baza na bozuité bona ba formation place wana et puis bande ko na biso ba so ngamo ko na zawana et ko na interprétation peut-être vraiment national ko papa Philippe Lokangi awa et kozala malamu sunga biso na makambo wana que qui vraiment na ba mambo belé mais vu que modérateur à lobby to le basser ba point du jour na biso de l'autre jour na biso awa ndumoni eza modifié donc message wana on a pesio ceux qui po fondation ekende liboso il faut ça les la babiloko on a pesio sinon osunga ba mama ba handicapé et handicapé physique et moteur et auditif. Moya kusukola koteka kwa kisaka basi mais à défaut il peut la place encore et monter ba uzaduma moi mabeze una ya moi tena que les moi ça kusomba aya koteka za moi je pesi mama comme la danse c'est tout la hawa on va tamo kwa kumi na yeye sika kali moto sura na yeye na nyama. Voilà, merci beaucoup. Comme on a dit à bien au Kumayango. Maman Zawati le 25 il est à Mozongo. C'est le projet qui a tout pour les amis pour répondre à la vision de la fondation pour les mamans à des athées. Donc on a analysé ensemble ce que nous sommes à toi adapter à votre besoin et puis ça la monsala. Voilà. Mais déjà nous devons faire la descente na Felina kuna na biso kule na so quartier ni benzola nous avons déjà gagné na février quand on a gagné au sala mabango après to que mon ami maman veut na le samedi après midi quand ce pour lui ko assister il a problème de la moni ba chevalier de la prime de belé à voilà, maman, comme vous allez au moment. Na ba idée na bino tout ça na ba demande na kosenga kaka na bino banunu 11 banunu 11 nazoluka bato basala travaux kuna po il faut na construire ba centre ba classe disons ba centre à formation tout ça soki pe bolingi bo bakisa ba centre mosusu je sais pas cordonnerie nini parce que naza un matériel belé normalement il y a sur place na mon et puis par rapport la tina babylon par rapport il y a ba guerre il y a Ukraine dans babylon au pona il y a les autres ça la moi matata les apona batunion surtout donc ceux qui vont aider na ba misala wana pona ngaku na tsaki ke banda la formation banda début là na septembre mais vu nde na ye awa tout ça na ba maramba ba guerre zo moi temps mais souci na ngeza taso ba bandis octobre septembre octobre ou novembre et ben nous a de 6 à 8 mois de 6 à 8 mois de 6 à 8 mois besoin na ba autorité tout ça là ngana zana zate parce que la France pe na musa makasi donc banoya ka tout le temps déjà la banque à avion na phobie makasi avion mais bino boede présence nanga bino bo pesa nga force mpona yawa pona banga tena za na phobie pe na makasi te
Il y a un aya qui peut avec force, il faut la monnaie. De ce beau sunganga, pour nous aider, pour nos travaux, et aux ala bien mingi, pour nous bino mokope. Et là, on a zaki na moya suka on et là on peut aller banque sociaux. En tout cas, tout ça, là, on funda pas conduit pas na bino. Mon problème le maman azana ba initiative moins ébélé, surtout ma camarotine da biloko. Moi na mikila poto na biloko ébélé za la pour négocier avec biso na Congo. Toi na problème moko et puis ça va pas si ma casse na ki bino so boye bien za maman exonération. Par contre, binondé. La douane, c'est très important. La fouti déjà conteneur, on a su conteneur. Na ya na futa lisu douane parce que douane wana eza ni loko mon côté à hôtel eza biloko ya bino. Je suis capable d'azwa ba matériaux ya ba hôpitaux tout ba mbetu ba lit médicalisé tout ça pour ce qui naki na bandela boka ki mama tango bike place pilote abandela ki makambo za ki na point noir boka ki ono botu na esiko na point noir akenda ki ne biloko nini on a facilité ka ba douane maman ki na deux conteneurs kuna et biloko na ba minganga liliana ekenda ikuna ah ma complication est qui bon fâché bon comment ça se fait que na Congo Brazza pour balinga biso te mais bon fâché te auto aka ba excusez les problèmes de facilité il y a gouvernement la complication parce que aussi babi na ba ambulance et ya ekoya mais bon c'est on a fouta douane c'est ba c'est on a fouta douane on est pénalisé na mbongo on a douane eza na somba na kosu na Canada na ba ban on a ban l'école bazo zela ka bazo conférence on moni conférence bazo zela de part na zo ba ban na ndako na ngamo cap na ngi tondi plein na ba kilo babilo musuku bazongi sa yon na futi déjà mbongo te mesiko neti biloko neti ya ba crèche ba joie bana babiloko ebele ekokoma awa na kotiango na conteneur eye siko conteneur eye mokonzo lobini Il écoute qu'on est concerné. Merci beaucoup. Mais il fait partie. Oui. On le voit pour l'instant. Il y a moni et bolelo. Il y a kangi nganga pe na kangi. C'est que pour l'intérêt supérieur des femmes et des enfants, nous allons plaider. Parce qu'avec le gouvernement central a pas agi c'est tout ça à pouvoir y avoir non merci tout ça la plaidoyer migration comment va pouvoir exonérer d'abord pour l'intérêt supérieur à la personne vulnérable. Vraiment ils allaient des cérémonies pour la maille pour la souillure population. Ils sont là et là on a voté franchement on s'est Équateur biso mo za makoko sala mundele so apesi fond aye suka na kini et que je suis place ni commenté no mo be sala te akoza mo wana bo sala bo ba no a wana il faut toter les Équateur pour faire une femme moni place mo nzele za ko te ba no les mamans ya kutata nzelo eza bien biso mona ba fond bozwi machette soyini bokati ko nzele za bien bozela te baya obongisa parce que nga na 8 ans leo na yaka awa na moni prince ezalaki forain ezalaki awa forain eza te epuis bamundi bazoyaka babiyo lelo to faire souffrir donc tomilinga biso moko et ça c'est vraiment des amants les amants marrants sur le milieu dans les choses d'ailleurs c'est moi où tu es là qui n'a vu bon que nous ça non il y a beaucoup voter il y a pas nous comme moi ni ba la salle pour na batbaye ba yé tout ça là pour na après non
Après, qui est à Zuka, pour le Zaka, Daniel, Mayen, Monikeu, Mayen, un bon à Calissi, même pas que non, pour dire tout ça. Bino pe bolandi kaka na muyoka ki ba linos masala ki accident masala fini université siko ba moto ayaki kosanisa bango Quand on parle journée de la femme, journée internationale de la femme, journée internationale des alpineurs, journée internationale de... Il faut y avoir un moyen, maintenant c'est se déplacer, parce que là, la télé, un moment, qui a tout ça là, ah, bah, il y a qui participer, on me met batata, moi, il y a un dans un sein, ma casse, na ma boue. Bon, c'est la carte, il y a un loso, lobby, na un zavanza. Il y a un aïe, si nous avons dans le soute que naïe, loso, ni sommes liés, lobby, na un zavanza. Naïe, non. Ah, c'est ça qui est formation, parce que ma machine, ma ruban, ma tissu, ma nion, surtout dans le monde. Pour nous offrir, on a fait ça. Papa n'est pas le lit, on a fait ma caméra. On a fait franchement, sincèrement, on a fait pour aller dans les aiguilles dans la mais je vais essayer. Pour yo possible catholique na mon maman na on met ma petit short na comme souvenir. Donc maman yaki a sali lo monter a kanisi bisote ngana ngite na zonga moko mako ko imani yaki a yesi bisote na lo ba na grand frère na ko ba ni na ozo ko na ko ide ba ce place sous les amis, sous les amis, la boîte, vous avez ma famille, on appelle la famille. C'est pas parce qu'il y a quelque chose c'est la famille. Là, quand tout le monde est dans le sol, Quels sont les objectifs de votre fondation? Qu'on soit unis et puis le projet à venir, tout ça là pour faire de formation, tout ça là. Donc une main seule ne peut pas construire tout ce que j'ai en tête. Donc avec nos mains, on va élever notre Fondation Cœur d'Ortorat ensemble, donc, avec mes frères, mes soeurs, maman, Bana, tout ça pour ce Cœur d'Ortorat puisse sauver la population de l'Équateur. Une simple question, quel type de catégorie de personnes que vous avez besoin? Tout genre de personnes. Je n'ai pas à choisir. Tout genre de personnes. Mais qu'est-ce qui vous a poussé de quitter la France et mener les activités de la France? Je suis de l'Équateur, je suis de l'Équateur à 100%, je dirais même 1000% de l'Équateur, 100% moi. C'est pour avoir la bénédiction de mes grands-parents, mes parents, mes frères, mes soeurs, pour avoir cette force. Merci beaucoup. Mwana mboka lokani tupesi mbote okiti awa lokola mobandisi pe mokambi ya Fondation Cœur d'Ortorat
mpona nini osalisaki lelo bato mpona koyebisa bango makali fondation na yo? Nazali d'abord na esengo mingi mpe kosenga merci na bandeko nyonso to bayambi ngai mpona mboka na biso Équateur. Voilà, ozalaki na France et à Bandaka, c'est pour koyeba baaction kosala so kosala baaction avec Bandaka. Nabai France mpona kosala baaction na epi baveuve na bahandicapé. Nayebi ke demande eza mingi mpona bandeko mosusu ya balabala kosala me nasuki mpe kaka lelo te nakoya lisusu na décembre mpona kokutana lisusu na bandeko mosusu elongo na bino mpo bafete nyonso to ya décembre naketaka ngo kaka na mboka mosika me ya mbala oyo nakoya mpona sote na bakoko na ngai na bana na ngai na bayaya na baleki. Olobi oza wati le 25 mikolo elandi activité mosusu nini okani kosala awa? Nako-recevoir bato oyo baza na bademande na bango neti ndeko alobaki par rapport à bacordonné donc na-recevoir nazwa bademande nyonso tu comme ça elongo na bino parce que toa déjà na groupe na bino toyeba kosala échange wana mpona koyebisanga eti bademande oyo mama toza na besoin mpe ya biloko déjà mapango eza te ke oyo mapango tokende soki koluka mpo tosomba bamapango ezali eza ya famille tokotiango soki ekomi mpona cœur d'or tora mpona kosunga bayaya biso. Makambo ya boye bato ebele balingaka te mingi te balingaka message na nini ndali koyebisa makambo mboka na bapatere nyonso bazaki bato balingaka te ezaka bato balingi kotonga kosunga bandeko na bango te mpo so nga nalinga ete nakoya pe te mpe nazalaki mpe parmi bato balingi te wana nga mpe nakoya te me nga naza moto nalingi bato nalingi bandeko na nga bazala bien nga nakondima te ke non nga kuna na mboka bapaya naza bien baparent na nga baokufa nzala omoi te ke eza soni yango na ye mpo tozala sa mpo eza ndeko na nga naza mwana mboka oyo mazwi nakenda kala me naza mwana mboka oyo biso nyonso tu totonga tozala bien totala kaka te ke o politike non parce que so tobi totala politike na na ntan wana te osa politike nga nde nasungaka bakoko bana tusa na hôpital onasala yango sikoyo mwa makanisi wana nangi tosangana na bino mpo tosala nayebi ke awa boza na eloko opesanga te eloko opesanga eza kaka bolingo oyo bozomema vers nga bomona nga lokola mopaya te eloko na kosenga bomona nga lokola mopaya te bozala distant na nga wana esanga mpasi mingi de nalingi soki na ye mwana mboka ndeko na biso aye toyambani tosali mosala ensemble. Merci.
liboso ozali na mapamboli na yo ozali na mapamboli na yo ozali na bilakeli mabe ozali na mapamboli na yo ozali na bilakeli mabe. tozozongisa merci epai ya nzambe tokofungola mayangani milulu na biso na libondeli moko sina bilaka nzambe ya nguya nzambe ya somwa kobanga moko te aza fidèle lokola yo merci na nyonso osali oyo olobaki olakaki mpe okokisi totiki koya ya fondation Cœur Toré awa na mboka na biso nasala loboko na nguya nzambe ezala fondatrice nango mama Lisette totiki na sala loboko na nguya oyo bongisa kati na ye oyo tia kati na ye nzambe na tina esika oyo merci epesameli biso batela ye bomba ye séjour na ye nyonso na mboka na biso kino kozongisa esika ya yaki lolenga kotaki na mboka oyo lolenge akozonga misu nyonso eza contraire na volonté ya Jésus-Christ de Nazareth oyo ekotala ye na moi to na butu bamona yo le roi des rois le lion de la tribu de Juda baoyo bayaka na bapoison ya mipepe ya bambote ya batelefone nakangi yango na kombo na Yesu Masiya de Nazareth nzambe bomba ye batela ye nyonso ekoleka na sécurité na yo oyo nyonso anyataki alolenga akozonga ni accident ni malade ni libumu pasi ni fièvre kaka ndenge moko na moko ayaki ndenge akozonga mpe kozonga na bango nyonso na loboko na yo kaka yo renye na esika ome diable te tone toli oza nzambe na kombo Masiya tosenga mpe tolobi
Amen. Kaka na année oyo na mois de février nayebi ke bilongi bomona ki yango ara. Donc tozaki bon na bokasi ya fondation Cœur d'Or Torah o wapi ezali likanisi monene utaki bon pa mama na so Lisette Lokange o azala bon na mikili ya poto. Nayebi ke to expliquer bino to yaka na mois de février pour ngande mna yaka ko assister bino. Après avoir koyoka kolela na bino au travers mongongo ya oncle na biso Victor Lokange nde toyaka. Mais maman alingaki vraiment asa ande babenga na lopoto lui l'utile à l'agréable. Ye moko ya vraiment ya komona. Po ya komona koyoka na mosika en tout cas ya lukuta pe kozala. Ya omoni moko malelo ye moko akititi awa. Lobi tozaki na mama kuna tozaki na conférence ameka ko expliquer muke pourquoi initiative ni inde excité to ni inde tindie asala makambu oyo. Yango le toyeti awa na siège orphelinat akuta na bona mama veuve nyonso nde bozali wana na baleki na biso o bazali bon orphelin. Tolingaki bana losambo po mama nde moko lupango a nde mdayambi biso yango sa losambo le to banda bon makambu na sto u na biso a te na bité soki mama azali likamba koloba. Mama mondele yeyo de o ya tindaka ngai na ibandeli. Lelo ye moko yeti awa. Na sepeli komona bino nyonso tu yango avant to banda makamnyo tu na pesi bino ba mama na nga mbote ba koko na nga pe mbote et puis bana na nga nyonso to bazali ya mbote na bino. Naza muto na saka na hôpital na sungaka bato. Donc banda na botama nazara toujours nesengo na lingi bato mingi. Yango likanisi wana bande kozana nga tout le temps il faut na aider batu na aider bana yango na lobi pe ke il faut na aider pe na ba mama na ba koko na ngai yango na mboka musika na senga ki balukela ngai place o ezali vraiment na besoin grand frère na yebisa ki alobi na nga oui nga biluka penda place o baza penda na pasi koleka atindeli nga image oyo le na mona ki on a sepelaki et sika pe na sala ka ba sepelaki nango yango na lobi bona tinda mwana aya kopesa bino mwa mukio tozaki nango nazaki nango na février bongo nga moko na osa tu bona ya na mona bino le na mona ki prière ya maman et sala enge sengo mingi mama telema ya kama ya prière à maman le na mona i prière na etangisa inga mai na miso mingi na lela minga bi nzambe est-ce que na okoka mokumba oyo est-ce que na kokoka po prière à maman senga ka bi batu mingi bana bambongo ebele bazwa likanisi wana te mais yo na likanisi na mama nzamba pambola yango na ba non na kotika boye te ifo na senga congé na musala pona ya okuta na ba mama po bino monde bozali abopesa nga mokako swana bino ponga nazali mwana na bino po mabelo ya bakoko eza mabele na ngai ata nde na kenda mikili mosusu bo mwana mais nakanisi na zonga na mabela bokoko na nga yango nazali na esengo mingi esengo le na yaki na bando pesa bino mbote ezali teke na leli po na pasi na leli po na esengo yango na sepeli mingi merci nzamba pambola bino eloko na kosenga na bino kaka losambo na bino nde ezali eozala richesse na ngai epuis bozala na bomoko nga mwana na bino nga koko na bino na kotika bino te ensemble na bino toko bunda etumba po tozala to équateur au fait etombwama yango na ozapenda na esengo mingi pe makasi so na ba prière na bino po boyana eloko opesa nga te nga nde fo na memela bino na pesa bino yango na memi mwa muke o tokabola nayebi deja baposa na bino nyonso tu nde tosola na mama na mamikolo koya na oyo esengele na ya ba mbetu ba bon pona bana pona kotonga
nini centre moko ya formation pona bana bayekola musala maboko et puis oyo bakolinga bayekola musala kotonga na informatique baosala ngo ezala gratuit. Donc soki toza na bolingo tosangani tosala force mpo nga moko kaka na okoka te na makasi na bino nyonso tu nde bozali na bana na nga nyonso tu yango nde epesanga force tozala uni to continuer fondation ekende liboso etambola mikili na mikili eloko nazali na nga oyebisa bino lelo yango wana. Merci. Na tango oyo likambo na likambo ezaka na tango nango, promesse na promesse ezaka na date na yango. Basaka likambo fu o defanda toenda ko na omona mwana 6e classe a defendaki liboso ba parents liboso ba tonyonso. Nangi na défendre thèse na ngai ya bana na ya ba mamoyo na monoko te mais na ba preuve. Ozwa mwa ngangonga na dosa likambo po nzamba baka na nga ava banda mosala na ye funa défendre. Yango mama na ngai na ye pai na yo po na défendre thèse wa. Yango buko nga tangela ki kelasi na ngai yango. Mama yo panda kuno komona siko na do défendre thèse. Na telemi awa liboso na Yesu Masia de Nazareth. Mama ndenge nga nazali awa na botama na caché o nzamba tindanga na mokili na caché wana eza na moto mwindo na caché wana eza na Afrique na Europe na monyo na kati noza deja na Afrique na mikili ya poto esangani kati kayo nzamba bandiko sona na nga na date na mbula 6 ans yawa siko eza historique na 1982 nzambe atindi vision epai ya mosali Paul Mwanda témoin ye wana école na ye wana ayebaki te amise présentant po ye mutu amonaki vision ete nzambe azoprépare Justin Maindomba ti nde na Équateur. Na 1984 mosali ya nzambe moko mavuzi vuvu Charles atunanga question moko likambo nzambe akoloba na yo mpona mosala na yo kosala yango nandimaki ete na kosala. Na 2004 nzambe aye koloba na ngai komisa mission na ngai kino na suka. Mission na ngai eza na 7 critères. Mission difficile bakofinga bakoseka sabotage ekokutata bomoyo suka bakoyebete ngai naza nzambe nzela na kobimela okoyeba te mpo na etindo oyo naza na bato ebele naza na bana ebele naza na ekipema ya kokoka oyo nga nzambe na kosala ekotikala 4 génération kolobelaka yango makambo minene bitumba pe minene yo zala elombe na kondima oza na mbongo te na kotinda gouvernement ba partenaire na mindele baya na mbongo na bango pe okosala mosala wana aye koloba fongola permanence banda kobokola bana bwaka misu siko na balabala likola bamesa omoni nini omoni bana balai likola na bamesa esengeli batongola bango ndako po te bana na pe bafanda batanga bana nyonso o bazali awa bakombo na bango ezali awa oya liboso kombo na ye likaboliza komba don de Dieu le petit oya suka azali kombo na ye trésor mosalo nazosala eza nde likabo ya nzambe yango kombo mwana liboso bakombo na bango kai na bango bayaka moto na moto date na ye akotaka yango mwana le petit akota awa le 13 mois 2012 le petit akota awa na mbula muke lokola ye wana trésor pe aye kokota ngonga bilaka elingi ekokisama ye wana po sala mosalo fu ozala commissionné pa ya nzambe commission na ngai yango
Papa chef de division na zo ya mutapesa nga papier o ya baratina te na olaxe papier na pesa ngai. Moi aussi j'ai le droit d'être aimé. Aidez-moi à retourner à ma famille. Yango wana ye mutapesa ngango yango wana. Siko pona sala mosala oyo esengeli bapakolanga mafuta pona bana oyo bashege pe bango oyo bapakolanga mafuta le 28 juillet date na botamo na kokisa 50 ans nde mokolo nzamba baki lelo c'est mon jour apakolinga mafuta oyo nde apôtre de la mission oyo nzambe amemanga yao avazwa ya loba nanga likambo moko ba visionnaire bazalaka mibale te bazalaka moko ye wana apôtre de la mission shege yeyo ase retrouvaki na photo azakuna azozela ala na ndako kuna mpona koresir bana wana nzambe apesa ngai makambo ndenge nini alobi na ngai losambo aye kopesa ngai brevet oyo lokola bergère pe pasteur na bango esengeli nasala mosala lokola ridi nasalaki nakendeki baforme nga kuna na yango wana esengeli bano batanga accélère aye koforme nga na éducation esengeli napesa kimia bapesi ngai ambassadeur de la paix mpona mosala oyo esengeli nasala toye kotelema awa moto oyo nga nakota na formation moko te ka mokolo ya consacration nde babenga na kende organisme mondial d'évangélisation les bateaux du nouveau réveil en Afrique acte de consécration numéro 005 comme moi Jésus-Christ ezaka ba makambo mitano ba lettre mitano yango ordre na ngeza Jésus-Christ de Nazareth yango wana ye mutapesi nga ordre ya kosala mosala mpona sala mosala oyo esengeli affaire sociale ye nde apesa mibeko chef de division affaire sociale ye wana apesi nga mibeko ya kobatela bana oyo bango oyo basadraki bana yango bango oyo baza wana yala bango foto ya bango oyo mpona sala mosala oyo tribunal pour enfants ouverture nango na mbandaka abengaki ngai mpo akonfie ngai bana mikanda na ye yango oyo le 1er janvier 2007 ouverture tribunal pour enfants de mbandaka na Flori Kiamba ya ye yango wana mpo nasala mosala oyo ya kobatela bana oyo mpo bano baya esengeli fishi na bango ezala yango oyo fiche ya lepeti akotela yango wana moto ya mibale akota ezali yaya na bango Charles moto ya mibale akota na centre fiche na ye yango na foto na ye bango nyonso ndenge bazali ya bazala bafiche na bango oyo ya formation yo ya accélère yango wana bapartenaire baformaki nga bango wana nga wana bantu balakisi na suki wana te mokolo bakonseyaki nga alobi na ngai bamama veve baroya ebele kuna nakenda kosenga ite ya hôpital oyo yeyo mpo ete bamama basalela bango ata dispensaire mpo esungaka bango na santé ye wana bamama bango wana baimage na bango wana nazo encadre ka bavebe na mbandaka te province mobimba ba oyo ya ba intérieur bafoto na bango yango wana naza na suki wana te naza pela bafille mère bango wana oyo esengeli dispensaire santé jeune fille na biso ta ye wana boya mike mike bakomba jeune garçon bango wana ntango alobaki esengeli na ngai
na bomba shege apporte de la mission à Sombaka terrain ao. Na kenda na 2019-18 na mairie. Kosenga ba edengai ba tonga ba sunga shege akota. Na uti ko réclamer yango lisusu. Na kendeki na ba division nyonso baza na mikanda na ngai opona zamba oyo. Pote shege ya bima. Ezala bandana gouverneur ba continuous na kenda kosa mikando pote mwana wana bima akoma. Na défendre mwana oyo. Na ba dossier na ngai za 7. Moko mibale misato mine mitano motoba pesambo chiffre 7 eza fongola. Mama oye sikoyo fungola. Soki nzamba memi yo awo. Ezale to sisa okokende. Omona zambo esengeli shege aya kolala. Esika eza salite. Bakata tako kata obimisa cité 40 ekoki. Ta 40 ekoka kanzamba saka likambo moko. Tina zuyo. Pote tango bako kata tako kata. Na mipanzi babeti kios nga na pesi kaka exemple na beti ka moko na suka. Pona kopesa exemple na bandi baka yo moko banda bongo baya kocho maboko. Na bandi na simakaka moko. Na bandi kuna ti kotoyo. Kotoyo naza na minga oloba te. Na ebete na défendre thèse na nga liboso na nzambe pe liboso na bato. Na tina mosalo ya pesa nga. Yango moni siko naza composé na bana ma maman veuve na ba fille mère ba fille et ba jeune fille wana batanga bela ba ye wana pona couture. Maman tango oye kosala fondation a ezali de base. Biso toza net mwa ba cellule ya se. Toza lokola Yesu masi alobaki na mwasi wana yo bongita alobi mwana mbwa aliaka to ekwei. Tango zo sala fondation par ya nzambe pe yango o salela ye. Tina zuyo na ba partenaire balobaki moto mwindo na mondele aponi yo ebe na bato abandi na yo. Ba maman bakoko bana baleki à titre symbolique na repesa moi eloko na mama po ba handicapé bazozelanga pe kuda na ndako pona meka opesa ba mpe moi muke o na boka bona ba mais na rozonga lisusu souci na nge ezali bino ba jeune boye kola musala maboko pona ba mama ba okoka lisusu te pona ba mama na obando pesa tout le temps mais bino boye kola musala maboko po lelo so na pesi bino bolie bongo lobi donc soki bosali musala maboko le bo bando sa bo bandi kotonga bozo sa bo bazo ya otonga bilamba bambongo wana bozo tia na caisse bosomba su biloko mais pona ba mama nga moko na obando ya tuta mais bino na linde bo yekola so botangi récompense au pesa ngande réussite na bino de ba l'air ton resala ba formation bo bando ça de 6 à 8 mois après ba atelier tout ça là ba biloko nyonso na oyana na yaki penda pona mona bino bino pe bo mona nga boyeba nga po bo mona ngaka na photo siko nga na changer te na ka bongo mais loko na osenga na bino lokuta te moyibi te biloko mibale wana kaka bo continuer ndenge na ndenge bo respectera mama bo continuer ndenge na eza te bo bimaka libanda mpona okende koyiba okosama te mwana osala bêtise tobengani ake libanda koluka libanda lona osenga na bino mais bozala toujours na makasi nga mama na bino nga yaya na bino nga koko na bino nga mwana na bino na otika bino te pona yebi ke o ba prière na bino nde bozo sala e opesa nga su makasi pona Yesu ko sunga bino bo a pesa mabele na nga lo na sema yo bo ba de la kapepa na bino boye de la kayo yaya lo sambo siko na kimongo
Ne pleure pas. Chef de division. Ma, bébé, aussi combien? Mokonzi na biso, mokeli pe moyemi na biso. Ndeli yo pe to remercier yo pour na tango molai oyo mokonzi. Ndeko na biso, Mama Lisette, na famille Okange oyo to kabwani tango molai mbula ebele to monani te azwami na mikili mosusu. Kasi kat na mabondeli pe na makanisi na yo tozalaki esika moko obongisi isusu toto ya kokuta na awa. Lelo bandeko oyo baye awa mokonzi
baoyo bazali kotungisa makati na nzoto, baoyo ngonga mosu bato mosu na mokili batiolaka bango, baoyo bazali na kozanga kasi fondation oyo na mokona lelo ebongisi ete tokutana na pokwa oyo mpona kokanisa bango. Nzambe pambola initiative oyo, pambola séjour ya nkana na biso awa kino mokola kozonga epai wapi avandaka na mikili na poto. Nzambe biso tokozongisela yo lokumo, tokozongisela yo matoni. Tan oyo moma oyo toye kosola na bandeko mpe kopase na bango, totiki yango na loboko na yo na nguya ete opambola mpo totie elike na kondima tobonde na kombo Yesu azali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso nde tolobi amen. tokomi na ntango oyo tokoka kome bato batikalaka kaka moto akoki kokoka na nanyama te, moto aza kaka toyebi ke soki tozwi moke tokokabola moke. biso toyaki tofungoli motema, bino mpe entre bino bofungolana motema. sikoyo eza kokutana ya liboso normalement na programme ndenge nga nayebaki tosengelaki to affronte likambo ya bahandikape ye na motema ya ye moko ya mama abi te akutani na bino na balabala nde abengisaki kati na bino mpe bamessage eleki na mwana ndenge boye yango toprévoir mwa ndambo ya biloko oyo eza honore. baninga mosusu baza regroupe na organisation mais bino organisation na bino eza éparpillé, c'est que bato na quartier na bango baza na organisation na bango. Donc na sikoyo mpenza toyeba baquartier na bino mingi eza organisé tozwi ntango wana te mbala nsima tokokɔta na quartier moko comme ça toyeba ndenge nini koregrupaka bino bato na quartier na bango parce que tokotambwisaka bino bote mpo biso tolanda esika bino bozali ndenge toyoti kolanda esika baferin bazali na bamama ve normal na ekokai kozala mais lokola ngai nazalaki na maîtrise ya situation te ye moko insiste akutani na bino na balabala ngai mpe nakoki kopekisa ye apesa bino mwa ndambo moke ya joie. Alors bokosunga ngai sur place awa ngai naza na mwa bamalage entre bino oyo aza na motema ya malamu bokopona moto moko okoka kokabola mwa kolikoli ngai nakobakisa nde transport likolo na eza na mwa quelque chose yo koyeba mondo te kolekanga biso tozalaka autrefois qualifié sorcier bamandian, mais pour le moment avec l'appui les uns les autres babandi koya nango prenne na biso nde tomoni ko babandi manifester bolingo yango au nom de l'équipe le quoi manifester bolingo wana biso pe to présenter bino ba sincère félicitations et puis mosala na bino ekende de l'avant mais botika biso te za seulement la première te mais za la continuité pour na biso ndelo ko na ngana batisa. nayebi ndenge nini osurprendre ngai vraiment nayebi kombo na hotel mama Véronique na madame Lisette na moni kombo ngai papa Victor donc ndani na kaka Lisette akutaka mosika ngai nde moto bokokutaka mikolo nyonso papa Valdi oyo mwana na ye donc veut dire awa ntango mosusu bokutaka ngai bokutaka ye to bokuti bano ya ngai bazali donc biso soki Lisette akotinda bino likambo ye aza na mosala kuna bokuta ngai mpe naza na motema monene ya kotia maboko te nakobenga bino mabita boya likambo na bino donc tokosolola nkwa na kati ya libota biso mpe na kati ya libota na biso infirme aza na kati mama monaki liba yaki aza infirme no c'est que toza famille pour comprendre que vous n'avez pas une bino. Ce problème ezali boye poser problème na bino. Ce qui solution ezali te ko sabite que solution ezali. Ce que ezali te siko ezali te méthode na lobby to na lobby solution comprendre. Dès que tu dis que siko to bonu que ça brusquement. Moi ndambo to ndimaki anja de voir. Ça c'est lobby. Écoutez, na ko kumisa bote ko bono. OK, merci.
Merci. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui me bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.